Patriarche Charles Nkelani a dit 100% congolais. 100% congolais de l'RDC. Alors, dans Boutami, dans le territoire de Louosi, province de Congo central, à village de Kinganga, secteur Banzamwembe, puis territoire de Louosi, plutôt district de Cataracte, nakoli makambo eza ebele mais nakoli banda bomwana na ngai na maboko na bakretien oyo bandimaki Yesu lokola nkolo mpe mobikisi bankoko na ngai bandimaki réveil depuis 1921 na ntango tata Kimbangu azwaki nguya ya molimo mosantu Kimbangu isitete kasi Kimbangu Simon. Donc, batu wana ba yambaki liloba na Kristo à travers Matthieu na ye bazalaki rempli du Saint-Esprit engai pe na kola ki na kati ya famille chrétien mpe na nsima mama akufi ba missionnaire suédois l'église évangélique suédoise bakamati ngai mpona kubokola nga. Alors na bokolami na ba chrétien donc banda bazazi na nga nazalaki na maboko ya nzambi soko ozali na nzambi te ozali na protection te yango wana bamingi bazali kusereveille mpona kubungula mitima na bango kutika masumu kuyamba Yesu lokola nkolo ete ata malade ekoya ezali na nguya te ata kufa ekoya ezali na nguya te parce que Christ a vaincu tout. Kuyeba Yesu te soki molimo na Nzambe atambulisi yo te. Okuka pe kuyeba musali na Nzambe te soki molimo na Nzambe etambulisi yo te. Donc, okoyeba Yesu te soki molimo na Nzambe atambulisi yo te. Okoyeba Nzambe te soki molimo na mwana etambulisi yo te. Donc, kino lelo bato oyo bazali kuteya na etinda ya Yesu, il faut yeba ye okomona ye na bizaleli na ye na comportement na ye parce que le comportement bizaleli ya muntu c'est la base de la vérité ou bien mensonge. Soki ozali kotambola malamu te Yesu alobaki nini? Soki bokondima ngai te me bondima misala oyo ezali kosalama eti misalami wana esalami na nguya na nzutu te na nguya na masumu te me na nguya na Nzambe. Yango wana mpona kuyeba muntu oyo azali kuluba solo oyo azali kuteya solo comportement na ye bizaleli na ye botosi na ye kati na liloba parce que mon Kristo il faut atambola conformément na conformité ya liloba na Nzambe. Oza na te